Ouais, papa, tu as le bâtard, la paix, Babiloko, on a pasteur, on a mon film, on a soulevé, on a biso, on a beaucoup sur le côté. On a Babiloko, Babiloko, mon film, on a sur le côté. Bakangi, on est escroqué, ça sonne, ma casse, papa. Le pasteur, Babomi, Mboko, ils ont des politiciens, n'a pas comment contribuer, n'a beaucoup fait Mboko, parce que déjà, parce qu'il y a peuple qui souffrir. Mais parce que escroquer, on a peuple qui souffrir. Ok. Ils ont pas passé, papa. Ils ont passé tout, qui ne voient pas. Mais ndenga sali vidéo on a après kukangaye lobi ke bayaki kukangaye kaka boy dans les vides mon sein nzambe azo mériter ba respect donc et ça le comment possible parce que tout ça déjà dans la police n'a plus ça là bien azo bimisa lokwa la police basa incapable tasu basali makambo ba yebiti tu penses que la police avant ya kukangaye c'est que déjà à ça là qui banquette. On se comprend, soit le babongo, c'est que c'est sous la cache. Et alors, on dénigrer la police. C'est parce que c'est sous taquet déjà. On dénigrer la police parce que je ne pense pas la police, c'est surtout que ça la moussala. Amenera déjà baquette après à sali moussala. À sala moussala, il y a des ordres. Il y a des assauts. Et puis, normalement, on a vidéo, on va tout ça là. Après, au Kangé, au côté de Sambalawata. On va continuer à faire Sambalawata, on a tout. Namoni bina botine nakata banyate botine te banate na botine te bokoso te to ça la analyse ça so na ebiso ke lelo ba passer on a tout bossé la magie yo ndi mamoti yo kana ebiso te ba tu kombe ba so souffrir na mboko yo so pesa ka ba église na yo est-ce que pour aider ba tu faut ka ba église na yo mais peut-être yo za na opportunité on a te on kutana na ye bokoso bato azo pesa na oyo totali na ba vidéo eza bato banana est-ce que bato ba souffrir eza bato église na ye ko kabo ko tala ka elle na ote ko kaba ya mutanza me faut kabila bato tuti il y a des gens qui bazo souffrir makasi na Congo baza pe na besoin ba $100 wana on se comprend OK pour aider bato so za mo sena nzambe faut aider bato tout otala teka o église na yo yeso mona ke na église nini ya ke na église mususu abando pesa bambongo na pesa bandimi na ye po abike baza fidèle pa na ye po bafanda ka wana oso pona ngana moni ka asali ne sentiment mais makambo pa osala on était no nzambe ne logo te parce que on est bien no ki bonzambe te nzamba na besoin de tema bato on eza ba fitilité ko pesa ba $100 ko sala boy et ça ki bonzambe te papa ta parce que yo no moni na ki bonzambe ya ngona et parce que bato bazo kemba na église mususu ba fase ko baza ba libanda bato basengaka bambongo na bazokemba akoyede bango te parce que baza na kati église na ye te mpona ndima ye ndenge apesa ba $100 na église na ye abima sikoyo na église mosusu abando kota na bafeni mosusu abando pesa bandima na église wana mbongo akosala yango te et c'est impossible donc na biso ke aosala ngo mpona intérêt ya bato baosambela pana peut-être mpo bakima église te bazalaka na ye osoba nga na mona ngo déjà babiloko motema donc nga mpe mpona nga nzambe azotala wana te nzambe atalaka motema. Partout dans le monde, abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne, dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié Bisso. Au sein de Bisso, s'abonner massivement à la chaîne de Bisso Moko. Nyon Suezali, mariage Ezali, tout ça là, mariage, image, tout y a mariage, ainsi de suite. Témoignage, ils ont raté, toujours témoignage Ezali, na mamba mine nzamba aussi la Bisso. Théâtre malonga, théâtre kitoko, star na biso tout lingaka. To retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire star na biso nyonso. Il y a monde entier, anniversaire, aux anniversaire na yo, souhait ainsi de suite nyonso. Au benga numéro na biso nyonso tozali et lubu émission lubu boyebi bino tala bilo kitoko nyonso esalemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc nyonso eza awa polémique balinga polémique toza awa chaîne eza kaka moko reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite tout ça là reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église
ya biso bana nzambe donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels, vous ne serez jamais déçus. Mbote babone na biso nyonso ya 12 disciples de Jésus officiel bolanda biso partout bisika nyonso bozali ngawa bino papa Talon Mafionto na pesi bino bambote ebele bisika nyonso bozolanda biso na bosanite mama na biso mama 12 étoiles mama 12 étoiles donc bambote nzamba pambola yo bonge vision na yo bisi bozolanda biso donc tous ensemble voilà bandeko tokota na actualité ya ba pasteur na biso niveau baza ko escroquer bana nzambe baza ko escroquer bana nzambe donc kimia ezate to simba ke prophète Gédéon Kayembe bauti kokanga ye na ba collaborateur na ye donc a escroquaki bandeko ndomoni la police eye etoki ye eke na ye na niveau ya la police bongo tokende susu ko chute na likambo ya maître Gims oyo basololaki na basololaki likambo etali mboka na biso donc bato bazokumisa yango ke maître Gims a sauvé mboka toyebi te a sauvé mboka. Est-ce que makambo yango eza ya solo to eza lokuta tokolobela yango na bokoso bolumbu botaka epi tokolobela lisusu mama na biso Angèle Walesa mwasi ya pasteur Walesa na pese bambote ya passant place azolanda biso tokosolola makambo yango mama ya motima boboto azosala bolamu epai ya bato bokoso bolumbu botaka toza na ye na plateau ingénieur Fungwama na pesi yo motoko na papa Talon motoko na santé pe na pepele le gembende yondo na ninga rythme Congo moi vraiment fou motoko na maman na biso nani maman 12 étoiles donc deux fois té donc nzelo à la fa donc sotali maman 12 étoiles donc kasalo kwa sana 14 et demi aokende 15 alors mbote place ça patron to vanda na tempo tovanda na tempo bokosoburu botaka tomoni ba vidéo esikile likambo ya prophète Gédéon Kayembe na niveau ya ngaba wana la police yi tokiye tomikini ba source to landeli ba lobi ke aza faux prophète azoko escroquer ba maman ba papa ba jeune garçon ba jeune fille bakendaki na bango na la police na éviter ceux qui vous a informé tous informés te na ba ouais papa Talon ngamo na vidéo wana eza pe na pasi makasi eza pasi pona ngaku nazoka moite papa Talon ba yebisa Bible yebisa biso mukolo suka boye ba yaye na yete on comprend ya yete ba komo refese kotala déjà pasteur wana ayokisi ba pasteur nyonso soni na ba pasteur vrai na faux mais ya yokisi bango déjà soni makasi omoni lelo soki mboka na biso baby papa Talon ezape pona ba faux prophète wana osomona bakangie faux prophète parce que azo prophétiser ba biloko moko boya lukuta nde ba yakokanga ye mais Bible yebisa biso na suka ya makambo bokomona ba vrai bakobima ba faux bakobima ngeso ka musanga te po ezaka Bible moto yebisa biso makambo wana ozo comprendre ngai déjà ba biso ba bokoso bolumbu botaka naso mona ngo normal don nzamba ko mo beta bango film o comprendre ko mo piakula bango na ko mo reverser bango ozo comprendre tala mutu azo escroquer bato azo kosa bato na ba faux prophétie mais sort na ye ozana ba image wana non c'est la force ko zu ba image wana pe o chango bino moko bolanda bocha pe na ba image wana parce que nyonso eza ya koloba te bomona preuve bomona soni pasteur ayokisi ba pasteur tout soni na ya mauvais mana ya solo donc ya koloba trop mbanga pasi papa Talon donc so bocha image wana usala pe na bien eza soni mais boko sobolu botaka ataka na krimoko alobaka epa ya bana na nzambe en fait Gédéon Kayembe lelo tikutak wana lelo na siko la kisini obika ba plan mauvais ma chance ba chuki on ekotaka ba biso ba bokoso te batala ka pe bilongi ponga lelo wana omekamo pananga omekamo pananga ta otala jake koto eloko na kinswami ne ekota te po noko pena za na kindu na makambo osoko papa Talon eza nde soni ba pasteur ba bomi mboko oyo tutakaka ba politicien misa pena ba pasteur bazo boma su mboko peuple azo souffrir bazo souffrir ouais papa Talon batala ka pe bilongi ba biloko na ba pasteur wana mofema bazo beta ba biso ba bokoso ekota te on a babiloka papa babiloka mofema wana ngasko ekota te bakangi on escroquer esa soni makasi papa Talon to ba pasteur ba bomi mboko yo to eba ezali ba politicien na bango pe ba komo contribuer na
kokufa ya mboko parce que déjà bazo te ya peuple ezo souffrir mais bazo escroquer sur na peuple ezo souffrir. OK. Ils ma passe papa talon ils a passe to kende wapi. Mais ndenga sali vidéo wana après kokanga ye alobi ke bayaki kokanga ye kaka boy dans les vues de Monseigneur na Nzambe azo mériter ba respect donc et soka le bibonga kosi parce que tout ça déjà dans la police n'a pas ça la musalabi azo bimisa lokwa la police basa incapable tasu basali makambo ba yebiti. Tu penses que la police avant ya kokanga ye c'est que déjà asala ki banquette Ozo ko paso ko ba bongo c'est que ba osong c'est sous na cacho et alors quoi zo dénigrer la police c'est bazong c'est sous taquet déjà c'est zo dénigrer la police parce que je ne pense pas la police c'est surtout que ça la musala amenaka déjà banquette après asali musala na ndenge ya désordre yende za soni et puis na mona vidéo mo ba tout ça là après ko kange ko kotse na sambala wata ko ba kotse ke bina kata sambala wata na kitubu na moni bina boti na kata banyate boti te banyate na boti te bokoso te to ça la analyse azape Monseigneur na Nzambe ya bokoso message bien capté ingénieur Domi a retiré la bino image wana donc maman 12 étoiles donc Rolanda image wana mo te bako chango te eza batia te parce que pona ko salir mais so atabiso chete déjà eza ko pantana il y a monde net ça déjà ko pantana eza soni papa talon donc ayoki si ba pasteur presque nyonso ya mboka na biso Kongo soni osoko na ya fona ya frère bayoki soni eza bien eza comportement moko fumo tika ba biloko wana moni Nzambe basakana neti lelo ba pasteur ba komisi Nzambe lokwa mona popi soka fini ali litu Nzambe azoloba te osoko pa Nzambe ala la kata azoloba te o nyonso tu bango bazo sala et comment na Bible na ta suka to mona ba faux prophète ba faux pasteur tala lelo faux prophète lelo ga yebe ba yebe ga lelo mais pour lelo la police peut même lelo mais c'est comme ça nous Nzambe te donc ba mauvais mana mauvais mais boko so bolumu botaka tozomona ba prophète ebele na niveau ya ba télévision wana bazo sakola ke ba ser mususu bazo benga allo papa te wana za ba jeune ba bungisi mbongo moko boye esi masana yo moko bourgeois na epanani namona ki wana bana ni bourgeois na masana moko pa ya mama Milo kombe zo kimanga namona ki pe na vidéo wana Edwin namona ki na vidéo wana so bango bazalo kola ba associé na ye ko bakendaka na ye bakendaka kosala ba jeu wana na bango te Edwin alobi ke eza yo kanon papa talo eza le côté eza ba ye azolo déjà jalousie ba pasteur eza jalousie ba pasteur est-ce qu'il y a comme dans un niveau ya capacité ya ba muto pour ba tcheka église la wa makala tapasi ya te nangaba ndeko makala communiser yango te na lobi na yo kasite akomi na niveau wana te ba tcheka ku kati mo michanga ka mais siko tellement Nzambe zo bimisa bango na poisa ndomo na ko bimisa bango na poisa makambo o tout bazo sala les bibliques ba bisa biso na ta suka bo mona ba faux prophète lelo ye wana amona ni na poisa mutajisha zate misala na ye mabine mbimise na poisa so boko so nini esala ka ba prophète to ki ba roteya na ba télévision bato bazo benga bango ke papa mbongo na ngamo ko ebungi muto azwango eza muto entel papa ndeko na ngamo ko boye ana problème obota ba batuna bango de ba crédit papa talo so bando benga ba numéro wana pour ba prophétiser pour na yo et les kati so moni ba numéro na ba benga ko afficha ka on eza batuna bango moko et puis expliquer mutu ndenge za na place uza ulati ilamba noir tamsolati pour la noir na mbati ayebi déjà ka obenga so za na tembe ye prophète comment na lelo wana nabi ka osongela ba bilo na mofema benga ba numéro wana o ya chaka o ya ezaka batuna bango so tuni mutu na duinga abi na ba travailler pour on ba baza te ya sala ngo te ezala kanini batu wana tu ba benga ke sa batuna bango ka ba lesi bango pe moi ba sable ko solo ngo ka po ebendela biso makambo donc ba yuma ba roya basanza ko ba biso ba boko so to ko tana carré on a te poto ebi mafiosi on se comprend petit nango Olivier Matadi ayebi makambo ngo donc ndenge ezala kaka so ba lukute koma nango lukute koma makasi na mbongo siko foza mutu ko fongwa mamiso on se comprend ya omoni ba biloko ba faux pasteur ba sala ba biso ba boko so ekota te parce que to yika mpiko to telema pena lokwa drapeau RDC so ngo ya chuki bibenda moto basala bilongo basala ba makambo
On se comprend. Et ça bien été. Le Congo koufi kaka pona ba politicien. Même na ba pasteur. Comme soupe au bikateka ndengo zobo ya ba prophète ba pasteur wana boko so po bazali. Ezate ke Yesu ki bakangiye ya mabe ya malamu bazate. Te ba kangi misala na ye. So ya se makamba kangile yo ala. Ngano totalien. Ngano totalien. On se ba pasteur mauvais mabaza ebelé. On se comprend. Ba Denis Lesson ba pasteur ya vin d'amour Amélie Tirboro na Dobel abwaki fulufula lokambe abandi banzondo na mouvement so lelo mokili zo marché te za pona ba pasteur totaka ba politicien ba zo contribuer pe suna malheur mboko ba faux prophétie peuple azo souffrir mais zo beta pe kin swami na mo lukuta OK peuple azo souffrir ozo escroquer sous peuple ozo souffrir voilà. Bako sobolu botaka tozaka likambo etali ba pasteur to solola yango na utai komona mama Angèle Walesa mwasi ya papa ya pasteur Walesa na pesi mbota pasa place azolanda biso mama moko azosala play epa ya batu epa ya bandimi donc nazomona azopesa bambongo ba $100 ba $2000 ba $1500 donc azape na idée ya bien azosunga na bato bazangi c'est ça on nzamba sengaki yango wana donc to sungana entre nous biso na biso et mama na biso na question ozopesa pe na réponse te nazopesa réponse te olobi boye nzamba sali bien pour nzambe tinda biso to sunga songa na olobani kasi na moni par rapport à vision na été bako teza question na tout yo bona teza question teza question ngala tout le bout tela tout le mutuna tela répondre là noté tela pesika briefing par rapport makambo na pe tout était na nzambe te nzamba sana besoin mitema batu nzamba na besoin te kozana église au kabila ba $100 so na ebiso ke lelo ba pasteur on a tout bossé la magie yo ndima mutsi yo kana ebiso te batu kombe bazo souffrir na mboko yo zo pesa ka ba église na yo est-ce que pour aider batu faut ça ka ba église na yo mais peut-être que vous avez une opportunité on a été en kutana na ye bokoso bato azo pesa na oyo totali na ba vidéo eza bato banana est-ce que bato ba souffrir eza bato église na ye ko kaboko talaka elle na ote ko kabaya mutanza me faut kabela bato tuti il y a des gens qui bazo souffrir makasi na Congo baza pe na beto ba $100 wana on se comprend OK o aider bato so za mo sena nzambe faut aider bato tout otala teka o église na yo yeso mona ken église nini ya ken église mususu abando pesa bambongo na pesa bandimi na ye po abike baza fidèle pa na ye po bafanda ka wana oso pona ngana monika asali ne sentiment mais makambo pa osala on etali ngo nzambe ne loko te parce que wana pe na ngo ki bonzambe te nzamba na besoin mitema bato wana eza ba fitilité ko pesa ba $100 ko sala boy esa ki bonzambe te papa ta parce que yo no monyo na ki bonzambe yango wana e bo sko bato bazokemba na église mususu bafase ko baza ba libanda bato basengaka bambongo na bazokemba akoyede bango te parce que baza na kati église na ye te pona ndima ye ndenge apesa ba $100 na église na ye abima siko na église mosusu abando kota na bafeni mosusu abando pesa bandima baéglise wana mbongo akosala yango te c'est impossible yango na biso ke aosala ngo mpona intérêt ya bato baosambela pana peut-être mpo bakima église te bazalaka na ye osoba ngana mona ngo déjà babiloko mofema donc ngape pona nga nzambe azotala wana te nzambe atalaka motema mais quand même azape na idée ya malamu te mais idée ya malamu esalamaka na ndako na yo te yo ningi ndako nelia mais ya voisin elia te eza malamu yo ningi ndako nelia mais ya voisin elia te ntongo oningi ndako nelia folesa mpe ndako bavoisin oyo bazangi yo ndima église na yo pesa bandimi oyo bazangi mais baéglise eza ebele te okoya pe na église mosusu mpe osambelaka na yo te mais oyo osali bango mpe dona ekozala bien mpe yango na biso ke azosala ngo mpona intérêt église na ye eza mpe kibonzambe te soki mama pasteur azokabela bandimi $100 wana nde eza oyo nzambe asengai biso obike jésus kutu azalaki grand prêtre mokili eza ya bango balare tu ya mokili eza ya bango baminere makambo te eza jésus moto azalaki mwana liboso ya baminere ya balare tu ozokomprendre mais jésus bazanga elare te maintenant tomona te jésus aoteya abando pesa bapierre na bamati bambongo asala ngo te mais bango balobaka basa exemple ya jésus mpo wani basalaka mambo jésus asala te po jésus tomona ye te azoteya abando pesa bato bambongo mais eza capable mpo mbongo eza nde ya bango akopanza ngo mpe mais atikali osala ngo te
osoba Jésus azote ya batu liloba ateyo isili otiepe oyo salaki nango mais lelo bakoma ko obliger batu mabonza et puis pour moi ba pasteur baza bata mauvais te ba obliger rater bokoso mabonza ba obliger ka yango te mo na songa na 2000 francs na tuna ngapwani point pasteur a telemi on a ka pasteur a telemi nana besoin ka ya 7 personnes ba na $100 songa na calculer na 2000 francs na poche alors bien 7 personnes nzamba yebi 7 personnes tant 7 personnes ba mona ni nzamba changer l'esprit ote bata $50 ba le ka 10 na oh donc nzamba zo changer ba montant papa talo nzamba zo changer montant nzamba zo changer ba montant donc akomi na bata 50 tant alongo na bata 50 tala pour mona ka ki ba passer ba tuteur alongo na bata $50 o bata $30 pe nzamba biboleka suka nango ayo senga na 1000 francs abi bato pe bana ba 1000 francs bacha donc ba passer na biso ba ko amawati baso ka mbongo ya bata mbongo bazwi mbongo na ya porfre ngasko 2000 nga na boya opia on ke nzamba ko mi kamelo yo a changer ba montant na songa ngo na pale na demande ngo ba na paini au moment le sumute na pia isute ko na moni bi nzamba ko mi kamelo yo changer couleur au moment le sumute le sumute mbongo na mbongo le mbongo na ko o bomba pe nga 2000 nga ma ko yo zuluba voilà mais on a tempo papa toza ko vanda bokoso bolumbu taka touti ko mona Stade des Martyrs, il y a pasteur Moïse Mbiye. Avant ça, il y a Aleka qui est pas pasteur Walesa. Tu es comme on a sous pasteur Mike Kalambay. A préparé Stade des Martyrs. Tout le monde est fait sous Aleki sous une église, il y a pasteur Walesa. Olingo lo bani par rapport ya koleka na bango funa. Iza to tangi wana Musa na Nzamba zati. Batuto tangi wana so na mboko tona basani na Nzambe seke azaka moko na moko za na libumu na botamite tu wana tangi kutu donc seke to sauter mauvais ndeni ba pasteur mauvais makotala na bi bango ba omoni ba église wana eza ba ligablo omoni ligalo eza kopala tala lelo na mboko na biso église comme royaume mais so ke pas ba musulman omona ke musulman o so ka zaki imam so ka longo ya kochande ko na été tala babuko mapango d'église na bango otiko lo mona te aseka za na kombo ya aseka o mona na buka lupango za na kombo ya papa mukuna et puis achepi na classement kezo mukuna nani mukuna mais ba sombe église wana za bandimika na ba cotisation na ba partenaire mo mona te atata kombo ya mutu atinda ki don pour ba somba lupango wana mais ça na kombo na bango moko donc ba comme somba ligablo voilà lelo yango ba kombo luka soki yazaki pasteur moi ne pas saka pasteur tala nde ba wando panze église moi na ne mazaka na poto tata ne tanga kufaka aya mbangu bala moko a panze église ba camarade tata na bo ba si on na so ba sala ni ba kenda mona mo pe susu Moïse Mbiye batikela ye yeko batikile tata kufite mazui déjà bâton ba camarade père na mo pe ba kenda il faut comprendre c'est comme dans le royaume donc ils a bien dit ils ont bien passer notre chose va changer c'est que nous avons donné ça bon na poisse moi lelo bakangi ye moko bakangi pe lelo ba finir pe suna sesu ya mbala wate mona nazaka na ngaba faux pasteur on nazaka na ngaba te ko benga batu ba aza basena nzambe ba moko kufa kama ndako kota na balibulu tukota selemba oseda akota na balibulu wa bisa ba moto na kata libulu ata kutu jeza wono ko mitka kontoni mais souvent on va viola ka ke no kufa na église na prison oyebi sida wana pas ali nzambe sikoto lo bate ese biso mto bimisa ngona posa to misala na bango batele mangana molili bakosa ka batele mangana pole c'est ça mais boko so bolumbu taka to soko bakaka to ti ko mona concert ya Moïse Mbiye ya Stade des Martyrs eza dimanche eza samedi le 27 juillet tomoni a organisé concours moko boye ya ba drummer ya ba jeune talent mais tomoni na kati ya ba jeune talent ngo tomoni susu elongi ya Papi Kakol na kati wana bato bakomi ko critiquer Papi Kakol babi ke ya yebi déjà drum comment aye kokota na kati ya lisanga ya ba jeune talent oyo bazoluka basala concours wana po moko na bango abima premier azwa trophée papa talo opesi déjà réponse ils allons manzambe te mango komoko tabata mukili tu même moi betani na mukili ko koti ona na makambo itali nzambe ils en rapport nini
Papa Talon, on a émission, ceux qui bino va passer pour changer. T'es net comportement, on a combien de ça pour voir d'accord. Azani na mukili. On comprend. Aïe, vous participez tant que vous n'avez pas. N'a pas besoin de m'enzamber. On est en m'enzamber. Nzambe a ebisa Bible ebisa biso na suka pour comprendre les bango. To comment comprendre les bango. OK. To c'est pe la pour makambo Bible lobaki yango ko kisami bo mona ba faux prophète bo mona boye. Eza biblique ba lobaka yango tango ekoki. Tango ekoki. Lelo ba pasteur musu ba koma okota pena zu mo ki swamina ala tipe eloko na muketa comment pesa pe ba faux prophète. On se comprend. Il y a un prophète, il y a un prophète, il y a un prophète, mais beaucoup de pasteurs de la foi, azana séminaire na parler du peuple, on a les bandes à parler du peuple, azana séminaire, mais tout le monde a vidéo et circulé. Comment on a ba fiche oyo ba tchaki na banzela na ba passer par là tozo mona bana basi bazo longola yango bazo kata yango toyebite eza pona nini muninga salisi événement na ye abimisi mbongo asalisi ba fiche bana basi koleka kokata ba fiche wana yo monika bongo mais bango bakoma oribe ba passer ebelo bakoma na ba jibela wera so la ndi Moïse bo moni lokwa faire so te mai ko moni lokwa fali on comprend bakoma na basi rivalité moko boy wana bazo kata ngo peut-être tant sur des camoufles ça na sérieux éviter aux hommes autant sur pasteur de la foi azana autant sur na pasteur musu bon on va chibe ba wera ba mo saka mambo ba chibe ba wera basala mais na ba yuko pasteur de la foi na ba makambo wana te ba ko so lo babu azana makasi na ndinga banzele yusko yebite ngana yi asa makasi na bono ngana zo yibisote papa tako yoka na bisolo ko moko marié boko so bolumbu no sai na nzambe nazana makambo omuli makambo no ndinga bozongisela ngako makambo ngana loba na kusana bati asa makasi na ndinga banzela ba so muta ko loba ka makambo esanga mais yo yebi asa solo on a bisoke ngaku makambo letela tata ba pikulu ngo italinga te ezaba makambo bango mo bakoma ko sala na ba sentiment charnel na bango ndo moni ba biloko na zoleka mutu ayebe loko te se mutu asali pene loko te ba ko kate loko ndika bongo c'est que ça na ba biloko moko bo atamsu yena pasteur moko bo tout donc ba biloko mo marque wa yo no zo mona loko te parce que atamsu hypocrisie na ye OK na ndenga saka na forme lungi loko ba tateme de Jéhovah yango mona loko ndesa yebe loko te maza makasi na tirer ba mo nanga mona yebiso yango mais jugé pour beaucoup c'est bon pourtant on entend ba pasteur wana nyonso elobi te ke bango nyonso baza mabe na beto bakangi tant bakangi mwana na lelo wana ngam na jugé to misala na ene mutu sali bakangi ko mutu la kisinga vidéo comprendre OK tant dossier mo isi ya kana parki ezakanga biso nyonso tutala mo so nani ajijaki bato bajijaki eza bato oyo bazali na dossier neti nde bakataki makambo ti afuti bamandi mpo baboma moto na peti ndenge esplika longola ye babord badilomo abongo eleka ta tv mokili mometala soki nani ajijaki misala na bango nde moto ejige nga nango ojige bango naa na ntango na te eza nde filme wa nzambe okomobeta bango bakomorevise voilà bokoso bolubutaka émission na biso ezokoba malgré ezokende penepene ya koshite touti komona lisusu pasteur Mukuna évêque Mukuna asali spot publicitaire pour na ndeko na biso Mike Kalambai abengi batu nyonso baya na stade des martyrs ezana ngo cop na mon papa tolo ko kama no tezana ngo baligal nyonso so benga ngo cop ndenge nini bokoso bolungu taka est-ce que bakoki ko soutenir musala nzambe te œuvre nzambe soki lelo Congo est-ce que so mona na église mutasambeli 15 ans zo lokote azo loko alukati 15 ans l'église est-ce que normal et dépend na kondima ya mutu wana soit pasteur wa tsaki liboko tam soit un vampire to kakaniba soit yé moko so ka maloba mosali na nzambe mais azoto saté on comprend de jamais mutu ko samba na église ale la souffrance mo habita na 15 ans c'est impossible OK les gens bandimi belé lelo ba sambela pona ba ibeta dame ba pasteur na bango te or c'est important mutu atsako liboko na mutu fo sambela nzambe yo moko ala kisoye OK mais ça na bassin na nzambe belo o moni mo na nzambe maza carnival musu botele baza vampire parce que yo mutu sambela rapani fo sambela rapata tati la kisanga mutu azo tsanga liboko na mutu azana boso za magicien lelo pe su ba komisi ba pasteur ba tete za banzele
Nandeni. Oh, maintenant ça biso te ça bantele banoko te ça ba basiti. Moi ça on na mbali ne okaka na ke fundo papa. So quand si papa so grande abi papa ka sakwa papa na bango so ka ke fundo papa nde pasteur. Baza papa molimo na eti. Kaya na lodite. Moi ça so na mbali na ita so sali mabe mbala beti te na ke fundo papa. Après ba olongo na papa ba kimi na portique na ke fundo papa. Après ba olongo na pai ba koma mikolo daddy. Sur le micro, on a chinois, tchétché. Oui, basi mba comme ça bateti. Pour moi, on a badadi, on a bien, on a dit. Yo mon aba basi, n'a que fondé pas papa. N'a que bisa daddy. N'a que bisa pai. Sur le bon, on a chinois, n'a que bisa tchétché. Pour moi, on va changer à gaga. Donc basi mba comme ça, pasta teti. Au passage, on a besoin de mobulu bongo. On a kendela, on a yété. Mobulu netali. Aux aliboma. Mais Bible lobby, on donne ce qu'on a. Sauf passer dans un dumba, so simon amuto. Sauf côté molimoni. Ya babula, n'y a surtout ya kishasa. Si vous passez dans un magicien, si vous avez un message bien capté à beaucoup, si vous avez un pasteur, vous avez un tout le monde est belé basé dans ce sont des magiciens. Message bien capté. Merci beaucoup beaucoup Sobolu Botaka émission nabiso c'est comme vraiment na suka mais ya moto si c'est émission nabiso question moko ya suka poto kende nabiso ko chité. Yo ba question si la raté. Les autres beaucoup Sobolu Botaka to moni Pasteur Marcelo, na Pasteur Deniles, comme on a bazaki na rando, mais comme on a Maman Denise à Sangisi Bango, ba yokani, ba komi eloko moko par rapport ba rankino bazaki na ngo entre bango mi baleza de susciter grâce à Maman Denise. Boko Sobolu Botaka. Maman Nzambi, tala siko ya, comme on a bien que basali na Nzambi. Basali na Nzambi. Boko mi na niveau Maman Denise afani sabino pour yokana. Il y a un sens. Il y a un sens. Est-ce que bango moko et ça na ba makambu oyo te ba ko réparer bango moko etake ba sen ensemble pour comment na niveau Maman Denise. Ko pesa Maman Denise charge ya bongo poni ba sana ba dit. En plus ba sa sen ensemble. Faut ba yeba ko limbisa na no bango moko avant mutu muswa limbisa ba avant sa bango. Donc c'est que so ba 25 bango te lo ba sen ensemble. Donc c'est ba ngaba ba limbisa na te. OK. C'est que ba sen ensemble te kasi. Pour mutu musu mutaola ki sa bango ndenge bato bayokana pourtant bango bateyaka biso oyo ninga fingi yo te boma moto bateyaka biso bongo bo bango babomi te komi na niveau Maman Denise nde eyelakisaki babasali na Nzambe te ekomaki na niveau wana Pasteur Marcelo akendaki kofunda Pasteur Deniles po ekoma na niveau wana bayekolisa biso kolimbisa ntongo bateyaka biso alimbisa moninga ata moninga fingi yo asali bo po ani bango bakomi na niveau okefunda baolimbisana te. C'est que voilà. Merci beaucoup beaucoup Sobolu Botaka émission nabiso et comme vraiment nasuka bande konabiso bozolanda biso monde de la fin il y a émission lelo nini oyo olingi obakisa opesa pe bambote na bato bazo soutenir yo. Ouais bambote na bwaki ka grand prêtre Yesu tikita tsanga kutu susi nanga. Ba passer bozalaka ya kobeba bobeba isu makasi bobonga na bino te bozalaka bongo o bosala mabe bo continuer kana mabe mais boyeba ki Nzamba nous frapper bino mais boko sobi ke soki mboka so tambola quand même boyeza pour na ba prière ya ba passer ba Nzamba mboka kute kufia ya pardon to ya c'est que faut ya mangana mission mususu na muna ina fungoma mais fungama timing ko muke na de mboko eza bien papa talon tout passe comme ma bamunyo ça m'a fait ko bombe komi. Papa Talon, yo bimboko to vivre bien. To vivre na ba prière nini. Tala niveau moko kende Papa Talon to ya kota na politique kwa mbatina na pa. Voilà bandeko bolandi biso émission na biso et comme na suka soki bomoni nga bo pesa merci na Nzamba lola pesi biso souffre de vie. Merci beaucoup na Maman 12 étoiles, Maman 12 disciples. Bambote na yo place aux Olanda biso na yebi ke santé de Jésus déjà kimia bon guérison na yo donc na niveau ya France wana Maman 12 disciples bambote na yo place aux Olanda biso na yebi ke par la grâce de Dieu tout va bien bon guérison na yo donc bon bambote belé na babonné na biso tout au bolanda ki biso na niveau ya internet wana otaki mega na yo ba giga na yo ba wifi Olanda biso na téléphone partout oyo zali na bureau na yo na peso vraiment bambote belé beau s'abonner beau liker beau partager et que ça là vraiment très motoko ba commentaire ba j'aime et que ça la biso très motoko fonga na bino tokute na batualité ya mbala sima à bientôt bye.